ezoleke pa na biso lelo oyo ezali makambo prophétique bato il faut pas comprendre yango kala mingi te États-Unis d'Amérique kokoya pouvoir kozonga pe na Afrique oyo ka ba pays Maghreb wana ba Égypte ba nani ba Syrie ba kozonga ka ba pays Maghreb wana je te dis en tant que prophète de l'internet ozomona Nzambe aza na position ya Congo et fait que to sambelaka mama eboleza na Congo na Kinshasa coléreza na Congo ba peuple semble 24 ils sont frappés bisoté et frappé ka bango na bana na bango ka ba kaluka ne to ki quelque mais bana ba melama ya pompe et nous vivons Nzambe azali awo mama na ko ebisa yo eloko ya malamu ezali bosote kino Nzambe asisi pouvoir yoyo ba photo luka mokonzi ya sika akende gouvernement sika bato ya sika bitumbo tozo bunda lelo eza pona bisote eza pona bana ya bana na biso ba mona bonheur pona bisote ba politicien oyo banda mobutu te ba koti oyo ba kamati ba richesse nyonso Kongo ba kenango mais pona kozonga président ko ya sika 5 ko simbate c'est que ton dimante que prophète des nations que pouvoir en place et quoi ya mais ça na quoi c'est fini est-ce pouvoir dans pouvoir pendant ko ça biloko ça la jour de ville morte bato bakini batosi maye koti na Korea tokolia bangombe te tokosala bote est-ce que pouvoir penza ezali légitime oyo Nzambe esalaka nango non ezali accepter pouvoir maman j'étais sûr élection européenne 2018 te okomona nyonso bazosala wana eza ba tricage bazo faire endormir bato mais peuple afungoli miso longo na Nzambe Nzambe adu Kongo na maboko na ye soki Nzambe te rien ne pourrait faire ozomona Goliath na David Goliath azaki na basoda na ye azaki na baipe na bajabelo biloko ya bitumba mais David abimika na lance-pierre na ye avec 5 atu lance-pierre Saul alati biloko na bi ameka otambola bi te mokonzi akote mutu oyo moto pamba bakata mosutu te bakata ngenga te aya mosutu afinga na Nzambe David maman Goliath et David pour nous gagner monguna il faut y armement ni les utiliser abi yo mutu pamba oyo bato vandi Goliath o grand guerrier akoya kate elle a décroché na bi yo bakata ngenga te na mosutu te bakata mosutu biso bana Nzambe bakata mosutu o finga na Nzambe na tango na Nzambe alati Goliath alati David papa na David asuki sa Goliath akina nyonso akamataki 5 mabanga akamati judiciaire atie mabanga wa akamati lance-pierre na libanga moko je t'explique maintenant Nzambe apambola yo journaliste soki nazaki président menatie siko colonel fou oyo nani cameraman oyo nazomona bilile ezo za fantastique menatie général na colonel na ko mza général chance la en tout cas wana koko na bango mon cordon Mbulu général ba chance la ko pamba la nanga mama Goliath a ngumba seke lelo to sala kati nango peuple c'est David Goliath ba gouverneur ba gouverneur kana makasi te ils ont quoi ba chuna rambo te ba gangster te c'est que nous voyons aujourd'hui ce sont des gangsters il faut négocier alors Goliath a yé papa David abisi papa David roi ça longo na biloko azonga bilamana ya kala boko ba meme lingbanda makolongulu akamati jibisier akamati lance-pierre pe akamati 5 cailloux elle va expliquer ngo siko jibisier David azwaki pa bunda na Goliath ezaki église Nzambe c'est où il y a la force tango ba chrétien Nzambe Somme 34:20 le malheur attend toujours le juste, Dieu le délivre toujours. Nzambe ozota ata makasi nani alala kana mwasi na chambre balali pongi basi minduki bakangila bango personne wakana na toilette kana na Sudan personne mais Nzambe ko beto be milima pelenge nduka na toilette ako beto ka milima polo soka kana na ozolia boy mamkolo pele sona polengo nuna Nzambe te bango bazo bakati ngote alors azo jibise c'est l'église akamati 5 pierre atena 4 azo idi step on a dit 5 ministères Nzambe atena 4 et jibisier dans l'église 5 pierre David azwaki yango ezalaki 5 ministères apôtre prophète évangéliste pasteur et docteur atiaki bonzambe yonso ta maman chanteur ya yawo ozoyoka biloko o prophète ateyaka te nani alobi ozo sentir de bazo parler la Bible oyo Goliath wana avant ne katango la force revient à Dieu et au peuple de Dieu avant de abina de lance-pierre na kata lance-pierre ezali na
nzete mibale, c'est la croix de Jésus dans le Golgotha. Et puis ça qui me suit long. David déjà ça qui n'a longue contre Goliath. Quel que soit mon na Goliath, azali panganzana, di pumbu motapelengendu. Papa a soufflé moi mouké, en tout cas tu sentir que ils ont un ministère prophétique mais ils ont enseignement mobimba, en tout cas tu profiter na kati na yango. En tout cas maman Chantal ayao ko banga na yote maman mutu ese katana kezaka muki les autres sala we kwaka. En tout cas papa te sentir dégager une si forte énergie makambo kitoko, en tout cas bimia wato tu komona tazo si sa papa na tiki au souffler moi mouké talarara nayebi keza na na biso mususu bazo finga ngai. En tout cas mais biso tozawa na kapona osela musala kitoko okati pasteur ngefa obwaka libanga mais papa fa souffler ezaka tazo bimisa mni wa botinda kapi ba mbongo te mutazo bimisa ba énergie na fa souffler biso to imne osala musala biso 5 ans na université eza ya pamba te papa malo mboka oboyina comme un poululu omoni maman bitumba comme makasi. Na Congo, c'est comme Goliath avec David. Goliath avait son armée, David avait son armée. Armée de Goliath, c'est l'image de Satan. Quand les hommes politiques, Batiki Nzambe, Bakote la science au kit, pour nous gouverner Mboka est comme un Koufa. Quand David se tient debout, avec son armée, Ezaïe Bissobandimi, na combat. Azui lance-pierre. Lance-pierre qui n'a deux nzete, courage c'est na Golgotha, ezaki victoire. Et c'est si nango akana lance-pierre ezali na singami balé kamatibo, ezola sakati nango ni Ancien Testament na Nouveau Testament na kati na Bible. Alors na jibi na kati na lance, ezali na loko bachaka kangaka libanga, ezola sango ni c'est la Bible complète. Bible ezali nini? Ancien Testament, Nouveau Testament, ça nini? Bible complète. Azali na bonzami yonso. Akamati pied libanga moko. Oye zalaki na kati wana ya muke abimisi yango libanga zola kisanini Jésus Christ Pierre anglais akamati yango ache abendi kia Bible bendi ya parole de Dieu para bengi croix Golgotha o Jésus de kaka nango ale mema yango ale tau akati na awa ba a sauter pa azwaki ngolo kaka epe o ya le ba okata bango bino bolobi bona minduki boza masasi bona ba jeune guerre. Bon, Somme 33, verset 16, Dieu renverse les idées du pouvoir, même dans ma coquille, dans le côté. Alors, Nini Mupanga Ginango, Tanga Koi, allez, armée, Panzani, David Akimi, Pampa, Azu, et puis Akati Moudou. Qu'est-ce que signifie l'épée? C'est la justice de Dieu. Nous avons la justice dans le Congo. Je te dis en tant que l'homme de Dieu. C'est Galate, c'est que l'homme l'a sauvé, c'est que l'homme l'a semé, il moissonnera. Nous souffrons. Mais Père à David, c'est la justice de Dieu. Au Komona Makamona. Et puis, c'est maman. Mboula kune de qui bato ba kufe belé ba kufi ba kondi ba kufi. Nzambe azola kisabango mais bazo ba katela yango te. Ozomona et Deutéronome 28 verset 23 dit moi Dieu j'envoie l'esprit d'égarement que personne ne peut te sauver. Mais namboko to komi boko démissionner. Parlement illégitime. Sénat illégitime. Babougoumès illégitime. Gouverneur illégitime. Présidence illégitime. Parce que 2016 n'est mandat qui nous gouverne aujourd'hui. Mais ceux qui payent moto, ils ont raisonné. Alors, non. On a continué tout ça la transition. Et moi, j'ai démissionné. Comme Tabombek, comme Zulu Asali, c'est qui Zuma Salati. Il démissionne. Après, il y a mais bango bana idée de démission parce que ba sali ma be mingi na ba congolais bana ba contrat na suki on a bangi film bakanta. En tout cas, c'est l'ambiance totale sur ce plateau. Tika, na pesa merci mingi na bino nyonso. Po bolinga wemba biso na banda kuna bino. En tout cas, papa Tolandio na ba média parce que musa na biso ko informer, to exalera pe informer pa na bino kaka. Un phénomène homosexualité dans le monde. Awa pe balingi ba optango ba pede ba zui gaza nyamba koti na ba firme nyonso na ba salon de coiffure na misala ya ndako ba pede. Sikoyo yo en tant que homme de Dieu. Tondi makaka to boya parce que mutu soki aboyi na ye o bango pe ka nzambe kutu États-Unis grande puissance endimi. États-Unis on dit bango to na boya ki yango oyebi mokili bani ko bouleverser yango. Et na zebi sabango mokolo mokili za nzambe.
na Deutéronome 28 elobi na biso awa verset elobi maudit soit l'homme qui couche avec l'homme. Donc olakela mabe moto azotambola na moninga mobali mwasi na mwasi, c'est l'abomination devant l'Éternel. Nzambe azalaki bolole te. Même nyama ya mobali akoki komatela moninga na nyama mobali te. Nyama ya mwasi akoki komatela moninga na nyama ya mwasi te. Bazana mayele te, bazana beste. Créons l'homme à notre image, on a trahi Jésus. To trahi Nzambe. Nzambe azana sengote. Et comme il est là, mindelo komona na ba kate ba vidéo, mobali na mobali, bazolia na bambanga na bango, chwe basi kolia mbanga, mobali akamati poudre ya jus atina nis. Mobali baniko beta mobali mobali moninga ne makembes. Beta makembes makema kiki ba, est-ce que ezalaka? Nangana ko nankele, nazoka nkele. Mama, linzande bongi na mola, linzande bongi na langi. Moi ça bongi na mobali. Eloko Nzambe asali moto akoshandi yango te. Okomela basika nyonso ya mokili, mais kamata orange était là. To goyave kata yango lia ezali exceptionnel parce que dans la produit chimique te. O ezo sale malelo mokili komi na suka. Et to ebakana na Nzambe ezali bon. Nous ne sommes pas contre les homosexuels. Nous sommes condamnés bango pour to approcher bango ba ya ba bongo batika biloko wana. Moi si na moi si. Nzambe alobi ba sala yango bazali ni l'abomination devant l'Internet, il a quel mabe. Yango ba cancer, ba fibrome, ba myome. To kali pa mibali, ba kwakara. To zongia pa ya isusu. To zui ba maladie o nini, ba hémorroïde, to zui ba gangrène ba gal. To zongi pa mibali o ya biso mibali ya prostate. Ezali makambo wana. Elengi nini okoko matela moninga na mobali. Oyebi mwasi. Même a muke. Soko simbebo, akola poupée. O simbebo alors mobali même azamu nene ndenge nyonso soki aza homosexuel soki osimo pene na ye ekemba lokola kwanga mbombo mopende ya mobali ati me aza munene boye so osimbika mopende boye ekemba loko mais soki osifumangani onya simba yango boye mama na ebende kosati ozoma Nzambe asali eloko na yo moto akochange te mokili elingi kochange yango wana. Galates 5, verset 19 à 20, les œuvres de la chair sont manifestées. Nana sont manifestées en gros, ils allaient Antichrist et puis Satan. Ceux qui commettent de telles choses n'iront point dans le royaume des cieux et barokufa bango nyos. Ceux qui ont bikalelo, ils allaient mawaya Yesu akufela kibiso ta de la grâce parce que mon cœur doit vivre en lelo et l'équipe même ma bia solo na gomo. Et comment ça na mawa, na salité. Na salité, ba petio ko balinga ba mbongo to basaka ba makambo bango to ebite. Est-ce que biso benga mwali na momi babimbane edi bopele bobimbana mena bobimbana est-ce que na mwana bango to lingala te na bana monoko mboka c'est normal momi na momi bobimbana est-ce que di bopele mena na lo batana ngombo na lo parce que mon oyibe ndeso bina ngona mboye alors thème sur homosexuel alors thème na visa na ba passe na makamosu ya pam na ba na monoko sambo est-ce que di bopele mama ou di mwali moninga mwali omobimbi mais comme ibe omokoko est-ce que c'est normal? Maman a souki wala pa na kolela papa so en tout cas voilà en tout cas c'est le prophète Ngefa. En tout cas, sourire est belé, mais tout ça, musala, tes athées pour te séparer, Sabine. En tout cas, ouais, ça la kango, Atika. En tout cas, Atika. Quand maman. Atika, nous ne sommes pas contre, mais nous condamnons. Tous s'approcher bango, babongo maman. 2. Batiki moi si na moi si mobile na mobile. Nyama ya nyama. Moi si azui. Et là on dit bien luka basi. Bon luka nani? Bozo le likolo ngona se ya bino. Là on dit bozo luka. Nyama pena zui nyama mbwa vandi. O taxe mbwa likolo moi si. Makembese. L'argent 1 Timothée chapitre 6 verset 10. L'argent est la source de ma camion sur ma baie. Et tu dis bah ton égarement na liwa na mabe na moni mwana mwasi moko mama munene kitoko na poto. Avandi balongo évidemment so tekali mutakala. Mobali wana akiposa masuba bina kopesa mbongo. Fungola monoko na yo, afunge monoko na, aosuba masuba na kata monoko na.
ezosopana est-ce que oyebi bamicrobe ni ebimisaka masuba oyebi baifeni mpo na mbongo ekomema wapi okosomba lola mpo na mbongo basomba lola mpo na mbongo te bato wana oyo basalaka yango eza na maboko ya satana esengi ete liloba na nzambe ekende ekangola yango ebikisa bango ezali na mawa na mokili tozovivre nango. Pourtant, Bible est en Mongolobi. Contentez-vous de ce que vous avez. Hein, de konanga moi si le kolangai. Ngana okauka moi kolukana sa ata musana zo 100 francs. Yope c'est créé au nzamba ozangate kopambola. Pasteur prophète plutôt en tout cas pasteur écoutez biso ming parce que likambo ezate papa tonite ba sango ya papa na biso ekofo boni santé na. Bon ngai pe na okamwa te loso babengani ngai na kei na nde kofwa na okamwa te po mama ngabenga papa komi na tazi na nde kofwa na bite na kei na note ngai na nde kofwa te na zwa bwato na ngai na minyama na kati Brazzaville na luki na zongi na mbanda kesika na uta mbanda ka forêt équatorienne na bomba na ngai kuna na vandi mais na kotika te ko na kamba Congo e confande ko na ngai tozaka bata région moko mais nzambe azaki na sécurité nzambe abina obata molimo obata bien nzoto alors ndenge akei je crois tango makambo kosilaka ekofo pasteur akozonga kuna azali bien avandi bien aza protégé na mindele aza na bien mindele balingaka liwa bato te il faut pas protéger bango mais soki azalaki awa dege ezalaki monene mais aza na ye po yesu tango ne kokoya kokufa te tango balandaka asalaki akimaki ekofo pa na papa pona kosukisa en tout cas moi question pertinente esali bulu eke na Kinshasa ndenge baboyeli matata mponyo akoma professeur kuna na IPC réaction na yo par rapport à nouvelle waneza. Je félicite professeur Mabi. Il y a des prophètes, il y a des professeurs qui sont très honnêtes. Le groupe professeur Kalele. Oui, parce que le docteur, professeur, ce n'est pas n'importe qui. On va même la biso na Congo. Bobo même biso social. Bobo mi hôpital. Bo créer ba kuluna. Il bo créer ba kuluna ti. Parce que mo sait ba kuluna bazala te. Hein? Bo bimisi bana na biso bandumba. Libane za isute, ba papa ofuta ka bango te. Donc tozana na jungle. Hein? C'est comme bobo masemo. Boye ko bobo masemo. Moi, j'ai félicité professeur Wana. Quand il y a matata po. Mais si vous avez licencié en économie, ça m'a bien. Tu matata tanga ni kina, vous avez licencié en économie, tout le monde est-ce que ça m'a bien? Faut pas le professeur, comme professeur, on va le comme nzambi. Bon comme professeur. Nicolas Mbongo ba titre na so kisasa ya ye. Ye Mbongo nyonso azuya, c'est millionnaire. Hein? Hier nous avons préparé pas comme président candidat président de la République. Et ça matata po yo. Faut qu'on le bango avant. Si quoi le professeur. Voyez bien. Il faut appeler le loup par son nom, les chats par son nom. Quand on parle de loup, on voit ça que. Ils sont à licencié, grade de mouquet. À cause de la professeur assistant dans l'université, et là, on va dire Jean 12, 43. Ils aiment la gloire du monde que la gloire de Dieu. Il a des avions. Atongi moka mobimba ko la Rwanda na moka na bengi à université y compris à sali ba stade bi matata po azangi nini ela kana lukani non mboka iko tambola boyete. J'ai félicité le professeur Mabi et j'ai félicité aussi professeur Kalele o ba osé bango mbobo trahi mbongo mboka na mbongo te bo trahi ba titre académique na bino na mbongo te professeur là n'importe qui te ala moto bazo respecter dans le monde oyebi na pays développé salaire à professeur et université même salaire à ministre hein salaire à recteur et université et ça même niveau de salaire il y a premier ministre yango mona ba lingaka te hein ba kota na kata politique hein article enseignement parce que azali bien oya bi sauter il y a professeur ba professeur ça ba bi français te anglais ba bi te si ba étudiant ko liaka liko ba 1 point mbongo si male asisa ba étudiant ko bula bango tout na makamona bango pas ba point ya mi balé nous décourageons les telles choses tout monde qui français Kalom Kalombo député PPD atanga to wapi te oh ipene abimi avocat ngo na baro baboye na baro ya Gombe na matete na bandundu lokwa ki mota pouvoir apesi bango mbongo akomi avocat asa avocat ngo na poto toyoka bino sakana ba avocat asa avocat ngo na poto toyoka ce sont les mêmes donc bato so ba na pouvoir balingi sikoni kwa tongi so pouvoir so to so ba titre wana non mais ko titre na bongo na yo za nani
balingi soki baza badébat professeur alors matata po oyo ye akimi nekini aye na IPC awa ye kasi IPC ezali nini fula babwaka ozwi kaka yango non il y a des hommes honnêtes au Congo, il y a des professeurs honnêtes au Congo amonaki malgré mbongo ya matata po oyo azali incompétence de la professeur thèse yango basalaka mais thèse basalaka 5 à 10 ans pour préparation matata asali awa aotolongaka sikoyo thèse mpo koprépare thèse bakosala thèse na poto bolingi na kisisa mponi okonosala thèse na poto na Belgique te ope na France te kuna okobima libungu tulu oyo kaka pena bamongo baloba ilibungu tulu abenga yango ikpeketele akobima ikpeketele sikoyo azongi awa omoni sikoyo baboyi ninikini professeur moko ya bango ya mosolo abimaki enekene oyebiki recteur wana alongola bato basaki jiri wana lobi na okamata kimbuta koni professeur mana yebi kimbuta na professeur ya école secondaire ya mathématique ayebi mathématique grave babenga ba messieurs professeur ya titre ba docteur onga na yebi lobi na okamata alatitoshi po awa makambo to ezali pete bozo bomana enseignement papa enseignement ekufi na titre nga docteur ekosila stina moto to akota kati na yango moni tanga soki koto oyo professeur abi ngai conscience ami na ngai mayelo na zwi nakosede yango te aboyi yango me komemela ngambo ekomemela professeur na ngambo nakokamata so professeur alandi ekofo ekomemela ngambo ozomona eza bien te matata po oyo tikala licencié na économie ekozala malamu koluka batitre moko oyo po bambrouye bato oyo francis ye wana ana poto baroni français asala adefendre nani kuna na poto tomona namona yako défendre ka Denilès yango ka so bato balobi babengo mpete ya français mo mpete moko boya bengo mpete to équipe mo na mbanda ko na karive agaya te so bo beti bo ka oka mo mbanda ba karive mpele do Congo mboka ya mpele do na soki wana na ko lande ko fote en tout cas merci papa pour na ko mbabiso pour na ba éclaircissement oyo en tout cas lisoyo na biso le kapamba te mutuna ndaku afingi pe mutu te ye mwa oloba maloba mboka ye en tout cas moi message de paix mutu yo sako ko retenir par rapport ya émission de utiko sala tout à l'heure pe ba question yo so utiko éclaircir maman na question tout ninga na répondre il faut décourager les hérésies faut décourager au niveau yonso est-ce que ebi moi misala na Congo bato bazo misala te pona nini la technologie changer makambe changer test moi na ya université avec ko commencer licencié avec ma demande d'emploi la comparaison pas dans son abi aux licencié on compagnie na monina sur licencié na ndenga conscience na yo na ni na yo pourquoi tant que bazo futa professeur madame te baso ba corruption enseignement kufi alongi mboko balonga kaka kolonga alongi na yepo papa la alongi mboka oyo tuna eta français tuna anglais speak english yoka kwa how are you how are come suki wana parce que oyo na poto mwana wa jui examen l'état ba ozongi se na 4e primaire parce que bagage ezate ba kosa misala ndingi to bo enseignement te eza venir là-bas na lobby nous félicitons tout ce qui s'est passé pendant ngai matata poyo asuka na mbongo na ye asuka licencié. C'est un bon travailleur. Tu constates c'est un intellectuel posé, un économiste moi au sakanate, matata poyo a mérité pourquoi un professeur. Pas au université merci papa, moi mot de la fin, Congo ba vanda kimia. To kufa ka mikoyons, to nyoka mikoyons, mais Nzambe ayebisi ngai azu Congo en mai. Makambe ko salema avant ba 7e 8e mois na Congo de Kinshasa, Congo Kinshasa. Le sambo na biso pa ya Nzambe ayokolela biso à bientôt le Congo sera libéré. Donc il y a une force té na oyo té parce que to bebisa biloko to tongi té. Biloko tout ezali ya biso mbongo azo contribuer yango. To kende malembe kino na suka Nzambe azongisa biso Congo na boko na biso. Tozo ba institution ya sika ba konji ya sika bato motema malamu ya sika oyo ata biso to bénéficier yango te bano ya bana na biso ba bénéficier bo mengo na biso. Nzambe ya pambola Congo mumba pona mbote na opesa moto mbote te na pesa ka Jésus Christ l'homme de Galilée na tuni Yesu kozana richesse na mboka ememi songam ememi liwa passe na minyokoli Israël 430 ans na boumbu wenzipeti mais yo bimisa ki bango na nzela na Moïse ni pays de prospère et pays élevé otiki Congo yo sai Congo te
richesse ememela biso likambo opesi biso bozwi na biloko nyonso na nzela na moyenge mokolo nzambe kanisa talo osambolanga mosali na yo osalaka ngonga nyonso kaka na moto moko soki okosunga kongo okolonga so na mpasi oyo ekozala esengo mingi nzambe yosungaka afrika pesa bato moindo mwinda na yo ete tolongwaka na bowumbu oyo ekosilaka te oyo ekosilaka te Kristu Yesu Kristu Yesu Kristu Yesu Kristu Yesu awa na Kongo obatela obenisa obatela olongola biso na bombu na musicien te mais yoka biloko na beti kunga ya Yesu yoka biloko en tout cas grand merci to komi vraiment na suka ata bozo ina ngai en tout cas on peut sa numéro to komi vraiment na suka na vérité ngai boko ina ngai na vérité soko ngo zo ngai WhatsApp imo Viber 00243 49 00243 89 89 610 49 41 kozwa ngai numéro mosusu kozwa ngai na 00243 91 81 867 26 kozwa ngai mpe na privé na ngai ngongoso moyombo 00243 99 99 42 937 nzambe abatela mama Chantal na kombo na Yesu Masiya amen amen abatela biso la patron na maman Chantal Ayaou en tout cas plaisir à trop et pas nanga koyeba que ata bofinga nga succès comme ebele ezosala nga plaisir ya trop tika topesa mbote na koko na bango cordon Jerimbulu bilili ezoloba topesa lisusu mbote José Gungu motema Nadège Punga kuna na Paris na bosani te notre patriarche Kapé Kapipula na États-Unis tika ete nzambe kolo Yesu Masiya apambola bino na bosani te molandi monene ya ABC1 Dadi Mbenga na bosani te Mami Mbenga Mirai Mbenga na bosani lisusu te koloba baibie les savoirs ne mangent jamais vaut mieux un sorcier que tu connais bien qui est un ange que tu ne connais pas qui mène en coleza na bino bye